Mbote na balandi nyonso tu ya Adassa Temo TV les abakuki oye les Adassa Show oye lelo to ye kopesa bino suite ya makambu ya Ndeko Paul o asala kisila Ndeko Paul o aza ridiculisé mais toko yate pona koya ko finga yo toko yate pona ko salo soki ndenini mais esengo na biso eza parce que mam sa récupérer chaîne na ye na maboko ya Ndeko Paul les abakuki oye to zongela kotala ba film mam sa récupérer chaîne na ye les abakuki to zongela ko s'abonner les abakuki to zongela ko consommer ba film na biso nakala ezaki si la bisalu soka te film omona na jour moko esali sanka babakuku to zongela bolingo akala tozongela bolingo wana tango moni film asila o partager o sala ba j'aime o luka to sala ndenge nyonso ke film na biso e sala sanka o moni film leki o tali yango na ordinateur soko za nango o tiki na ordinateur eleka po ba vie mata o tali na télévision o tali na téléphone tozala wana branché po na ko consommer film na biso na mokili oyo bazala suna confiance na mutute mam seloko asalaki aleka ki confiance atalika Ndeko Jean Paul wana tellement azomona un frère ezaka ke salami kolandi sama na kondi banzembo kitoko metalande asalisila banzembo nzambe Ndeko Jean Paul ngakuno na koma so nazolamba nazotiango kaka na yembaka me bandaka na yoki osalisila boya banzembo no na linyango lisuste to sepeli les abakuku toza na sengo chaîne na biso ezongi na maboko ya Sila Bisalu ye moko chaîne ya Sila Bisalu eza ya ye moko Sila Bisalu alors les abakuki tozongi la bolingo na biso ya kotala ka ba film to consommer tala film na biso suspect utaki ko sila ba épisode nyonso sali sankate babakuki bokomi kolemba kotala film babakuki bozongela bolingo akala ekosala biso bien mam saza mama na biso to tia motema na se to consommer film to tala nani azosepela na film na biso o eza nani azosepela nango c'est compliqué nani azosepela na film na biso c'est compliqué nga mutu azobomanga lokola Cardozo azate omoni Joël abandaki na ye koboya mwasi na ye aya eleki ya mwasi na ye aya na ndako bomoni dendo makambo azosala Joël bomoni dendo makambo azosala Fatu yango wana na ndako na libala soko kei pona ni bandeko na biso so bobali bozala kana posa kaka ngana memaleki nanga na mema boy bimema okoya memaleki moko ndoki na ndako omono zaki na mobali no bien banda leki wana ye komika ko swana webite soki leki wana zo saloni yango toloba ke Sila Bisalu officiel ezalaka maison ya apprentissage tala ba théâtre kitoko boye Fatu akekozwa dendo na mboka dendo ayi akomi kolata nzoto na ye akomi kosalela ngo makambo akomi kokindo yiba bambonga mobali na ye yango wana tango zo sambela afolo babo Satana alataka nzoto na yote akende kolokela Satana alataka nzoto elongi na yote akenda kosalela misala na ye ezana batu misusu ayina mama na ye po anini Satana nde mutalata ki elongi ya mama na ye aye ko fine kingo tanga lamuki na tongo ayini mama na ye yango na fo buka kabalien Satana alata elongi na yote po akende kosala ba œuvre na ye alors tozo senga bino babakuku film o eza tellement kitoko ngape na zuba leçon ebele na kati ya film yo abakuki kozwi leçon ni na kati ya film abakuki yaka mbangu consommer film na biso abakuki yaka mbangu partager film na biso tozo continuer toujours na publicité na biso tozo continuer toujours na musala na biso toya biso toza batu ya sila tolobelaka 100% Sila Bisalu tokosunga ye na ba promotion ya film tokosunga ye na makambu nyonso waza nango posa alors tosunga Sila kaka na ba prière pe autaki poto aye kozonga Congo ba moyi wana climat eningisi mwandambo santé tosunga ye totia ye na ba prière tosunga ye physiquement tosunga ye spirituellement en tout cas les abakuku toso benga bino ebele boya ko consommer chaîne na biso botsotaka ba pibité na zo bondela bino c'est avec de publicité o esalaka biso bien o ekolisaka chaîne tango kotisi mwa publicité wana Cyrila tango kotisi mwa publicité wana ye pas osala émission nanga bo comprendre tango koti otali publicité wana esali bien bo continuer ko s'abonner